Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Pakalouana, Pakalouana. Dans un temps, ça va n'a été, mais n'a regretté moi comment okende na ye omona bato mais ni ba comment kokana kinga okansaka kokana kinga okansaka kingande sobi kingande no to boni Pakaloya za trona maswaku papa maswaku te maswaku ba ku pembeni te ba jeune bazo bima ba roger pe lokwa yo les titres par exemple Pakaloya déjà bozana bango te Pakaloya ko tange moi mukete Pakaloya ko mizalela Pakaloya mbiaka mais ça va me souffrir dans le belé pour tout les mabiso mbalé alors ça va négligence moko boye Pakaloya et tikaka akende ba côté moko boye ya Pakaloya ya soldaté Pakaloya militaire c'est pour l'autre bengi singa ndenge neti bana côté wana ata bengi singa la kende bana côté wana kende bana otene ya na bango bengi sanga boye banga kuto kimbiaka nanga azwa 5000 francs o ba seriba li ba 5000 francs ta kotsa na mbongo natala bu 5000 francs ba 10000 ba 10000 francs ba 5 na mbongo pesa nga ya caché nanga na kende bazoli ate te faut peso 4000 faut ekita mais ya mais yo sali bondeni o position seconde to kutala ndeni do bala kotola do ma tro bango ko ba lokotala bango niveau ya carrière pe na talent au papa Bilibi Dazaki nango kovana na Angola pebite za ko ezaneti bomela ye carrière pe des gens babaki papa Bilibi Dakoma mécanicien na kati ya Angola est-ce que vous au courant nango est-ce que peut je sais pas Bilibi Dazaki déjà mécanicien na quartier bano sala mécanique na tollerie na quartier na salango atande ngazalaki ne pe bongo asa théâtre pas au sala na yango eza bo makare ti atali bo famille so eza na Angola po ye pas angolais bandeko nyonso baza kuna siko talaka atali pe mboka nanga déjà tukimaka dipanda ba mama na biso bayaka Congo siko mboka na biso ebonga na azongi na mboka na bango c'est tout comme conseil ni robeza papa Bilibi parce que ba ko réclamer trop ye tata mbima bonga na pese conseil peut-être pour na tu na ko pe conseil te kuna ka soki ba comédie ba bimisika balingo finga bato ata masumu na azana makambu na ye ata ya mabe sopo fingi masumu donc na mona ye pe afonga na simba na nzoto na simo na biso bana na dekoko bana batangi na mbonga théâtre bakoli na mbonga théâtre baso ba diplôme na mbonga théâtre ye moko du masumu comme suna tindeli ebo po bana misatu bazo mamo examen d'état tindeli bana bazo ba fufubo nanga mwachi nini na komeleka papa na ngaka na sengo merci soki yo tete ala na musalo la kisanga bana ndenge lelo bazo examiner ata nguto ata metela tinde na bengi yebo na mona benga di problème nini mfule wanda beta mkolon non presa bana bazo examiner d'état bango misatu mbala moko ngana kanisi kuto fungoli machine ya fufu na ndaku to bandeo félicitations quand même mais mvula nde déranger na koko luelu fanfare bando kubeta ka balakisaka mwana comédien zu examen d'état moi félicitations ba jeune belé basalaka boete donc vie ezala moto ya vie à bonne vie vie ya keti ya pasi to vivre kana mama so aketeka mama so note Katine. Voilà, bonjour, bonsoir à la Nabiso ya Congo Liziba TV, balandi ya Kevin Panda Lekecho, na ba abonné tout au Yolanda Rabiso na kati ya Congo Liziba TV, au bolinga émission Nabiso kati au yambela rabino ba star Nabiso nini ya théâtre ba musicien au balika na plateau Nabiso na kati ya Congo Liziba TV, tout na kati ya village Panda na kati ya Lingwa la Mushi, na avenue Kigoma 95, espace Montréal bien, bana tout ya poto ba diaspora tout bolinga sika moya kopema ya calme bosité koleka na kati ya village Panda. Voilà, tous un artiste na biso auto sur la plus masole belé on a pesa nous merci vraiment na batu tout ba soutenir na émission na biso kati lokola papa Paul Fiki pour FBT Misalande pe na bosante maman Nathalie Fiki pour FBT Misalande ya Gisèle Tati maman Versace monté ma prince Jekoina na biso mode bisiko zali pe ya Yvette Lisiki Nicki Minaj à Paris
na pession beauté kabongo kasongo, il est tellement mignon, il est tellement fantastique, pe na ba joueur tout il y a monde entier balinga Kevin Pandala Kecho Dark Kabango merveille Kikasa no tout oyo botala émission na biso Congo Liziba TV kule mbombo si je te salue Zadio Kazali mes condoléances place aux allées Jonathan Bolingi Pangi na pession beauté ba séjour malam na Tunisie nous allons faire la préparation ya ba match au bientôt ekoya kala minute nazanaye artiste na biso mini oyo to sepela na ye oyo sepela sa biso oyo to sepela ma na ye belé oyo ngana yebi na kombo ya papa Makaya ça différents films oyo bouja et ça monde belé mais to ebité solo ya Makaya to yoka ngolo société to ebité papa Makaya kenda wapi papa Makaya pourquoi etc autre sola na kati ya Congo Liziba TV na émission na biso kati. Bonjour Papa Makaya. Bonjour Kevin Panda Lekechu. Petit frère ya nani? Ya Kimbango be ya Jésus, ou bien mwana mama Maria, ou bien mwana mama Maria. Mbote pe na yo, mbote pe na ba o bazolanda biso. Merci. Voilà Papa Makaya Winzambe. Bien sûr. Biso toujours tourner émission na biso to considérer plus invité na biso à honorer biso na moi le sambo poto bana masolo na biso oyo ba mama surtout ba mama ba kotala biso mama tout ya monde entier ba émission na biso kati oyo ba kotala biso to fungola do émission na biso le sambo. Ah bon? Yeah. Chapeau. Merci Tata Mokeli. Mobateli ya Nyoso. Merci papa na commission. Eloko ya zali ya pa na yote. Papa ko ya nanga obateli nga na ba danger de soni tuka tiko koma awa. Ko bande mission na biso to peska ta mbongo no pe ko succès yango. Na bike to ko beta mabakute. To ko zala kanda Ligue 12D. To ko le belaka ba vérité. Nazong silo kumwe pa na yo. Pona komi bien na ko zonga penda kunanga bien. Merci Tata Mokeli Mobateli. Yabikela monyosu o biso na bakongo to benga ko nzambe mpongo to lendo. Merci papa na lobi boy merci matondo amen. Amen. Papa Makaya, je pense que c'est la première fois où les kanakati ya émission na biso kati o les kanakati ya chaîne na biso Congo Liziba TV to yambio kinzo olingi chapeau mingi Papa Makaya. Badoza pour toi mon longi na yo mais chapeau c'est fou. On a respect à ma maman na éviter si ça dérange pas. Chapeau. Voilà, merci. Pas Makaya, tout sur la nayo Mwamuke. Tu te dis bien comment Papa Makaya. Mais tu es dans le solo, tu es dans le bon moment Papa Makaya. Tu es dans le Papa Makaya za papa et babota est vraiment na kati ya ndaka papa maman na kati ya libala. Oui. Comment on a bon moment, comment on a zanani au babote là. Vrai nom nanga o eza na identité. Eza Bidiaka Congo Saint. Ndenge basirenomaka bato na ba ntango mwana azokola bamso abeyanga Jacos. Moi jeunesse banini bafiere kotia mo esui na libumu baba babeyanga or blanc. Mpona muta pembe wana pembe te me pembe nyonso na pie bana. Babeyanga or blanc mpona alingaki elamba mingi na balolinga couleur na préféré pembe. Na pe muta tentira pembe donc or blanc ba José Moule ba makambo na ba Mike Mankenda ba bi ba komoni na festival na ba masara ba la mikili to vrai non c'est vrai non o ba boto la gina c'est Bidiaka Congo tu veux sauter Saint donc mo santo tu veux donner ma soleil à Saint. Oui. Bidiaka za oyo. Tu veux donc masola Bidiaka, Bidiaka non c'est Bidiaka. Bidiaka. Bidiaka, bitu la Bidiaka. Pierre kaka c'est wala donga buti la Pierre. Bon, masola masola Pierre. Mais la linga Pierre en moté. Te tombé ta race, biga non. Pierre la linga ga été. Bidiaka. Bidiaka Bidiaka za obota makawapi. Ngapa na botami na Kishasa. Na Kino. Na mwana Selembao. OK. O batu so baboya na ba bomba komina o. Ngapa mwana Selembao na botama na Kitoki Mosi. Sera Kitoki Mosi sanga minde. Ki malo kumba do ngama Kitoki Mosi. Ba vie nanga bala Kitoki Mosi ba mobiala mayimbi. Le bazé belé ba so bomba mana bango.
tina oloba penze ça te ba Benz pétrole ba tunanga to bandala bango masolo à part théâtre ko banda théâtre la ba église ba Matou Samuel pardon ba Matou Samuel chanteur oui grand frère mais abouye wana na sebezo to si batem mukolo moko temba choral moko pe Bibiaka et sa société, comment la vie de Bibiaka, Coco la nuit à Selembo, ça qui entre parce que au bimon a bouti na katanda kwa libala, vous a 40e p visa qui n'ont pas de bon malaza premier si na mo aliboso vie ezala moto vie à bonne vie vie ya keti ya pasi to vivre kana mama so aketeka mama so noteka na Gambela mamelali azala bomoi donc vie ezaki pene ya pasi vie ya pasi c'était comment yo moi liposo vous t'aimez combien toza vous avez belé quoi 5 garçons basi baza 4 ni bale bakufa vie ya pasi yango bablo ni zaki na bolenge ya pasi kotanga pe ya pasi ya keti mama zwite babengani yo banini baba vie ya pasi kaka papa zaki wapi papa so zaki mazaki kana mama te ka selemba wana te apa ba vie ya pasi mais tu vas pas détail non to kolo ba détail nyonso te to baba je suis pas koloba moto ya kemba boye achelanga ba banderole ya pasi okende kosenga la banzela te mais ya te go bonne vie ata batambola na mutuka papa banga sala na banque o te papa chômeur mais de vivre aga mama ga ndenga te kaka na yena uza Gambela wana vie ya liboso vie pasi bo otanga te vous avez ce que la classe est comment est-ce qu'il y a quoi non ta classe to tanga na biso tine ko silisa na uza diplôme na technique wana bumbu en face à prison et puis classe katani nango na komi nanga koyekola musala nanga grand frère nanga ndo entretien na tanga mena sala toleri sala toleri hermo toleri pe na sala commerce nanga her mususu na ke somba ba adiamba ko ebisa mudite na ke ba diamba na ba Congo na yena oteka kaka bo bayo ki ote pani ya masula so bale el so da ke tekela ndoko ba bidi wana pour vie na quartier mais ngande vie sur na art vie na so quartier donc nga babala kinsala kilumbu mayidi nde babala na bango na sima nango ba masa nga mule José Miguel ba difficulté no kutana nango na jeunesse na yo à part tout na masolo ya yo na kutana na mambo ebele on puis anga discipline et puis ndenge naza boye so na komi bomaka nzoto nalinga te vie oyo nga na mona bana na nga bamona yango basouffrir nga na bana mikolo basisi ba classe félicitations mais nasombela bango bilamba ti ba sous-vêtement bapela ba momi na bango momi pe nga pela ko lo ba petit wana na lingi pe mais ti na créer la bango zo ba sous-vêtement vraiment yo akabunga o mila pele ote donc difficulté belé na ba kelo mo elekelanga ka na vie na mobulu wana to ndozala tozokola wana wenge na mopepe nango makinzu donc faut la propre quoi si vous avez ba propre ba masa nga wana ba mimi mule ba masa mso ba leja bana bazana ba Luanda ba si faut essuie kanga pendi essuie na libumwa wa obieli puta moko ya mère okangi boji olati couper moko kangi si likolo pro lanti single likolo lanti pantalon kango enfilé na mobulu ane otinda nga na sente mais na sentaka na mona passe na maman na biso moko abwakisaka ngai na mère na souffrance que chose ko sente les choses vraiment donc mère nanga abwakisaka ngai alors famille moi sona kutu moi sona za ne pa na zemité ndenge ba yebaka kake
mwana na bango bakangi na ghetto nanga pona na ghetto nanga mo ba masala nanga na lobaka mingi ba mule to ba yango ghetto ngetenge bana ba yango ditura ghetto na yo amomino epo fa na momina wana biso to ketamba ebika ndingi zala nga sugo na kanga petit moment to ndo zala zala na ye wana or que père na bango zalaka na quartier la biso mama na bango za koteba Matu Samuel papa mère ba ebiki aza papa ebigono donc so na masala mo bo Noël Noël a signalé père na bango yebite ke mwana no aza pa ya orbla alors yindagi or que la minute on atala longo lié na getika petit tango papa la bango ba ebisi aye boa désordre à danser ba panza ghetto ngetenge ba zui momiango ba ke pala ba écoute oh aye siko ba pala to za pa na ngati ba zui momiango ba zui ba kotikila pa mama biso te ba tikila pa mama na biso nzoka pe ndenge mwana ngo azaki bongo na bord pe mba mo ekotaki tant mère na biso zui mom li fantôme so akiteka nga père mo na butu mais er mo pe ba olukisanga na ya neti pa ma pa na lali tana ya pa na bino na lali le mina tongo mama bina biso mwana na ndenge garçon la la kia ala la susawate donc pa place ko luka ko la banino longo neti place mo ne ba petit na ni ko tabu na kina na lala pa na ena tongo ayini ba misa na ye moko bo ndateka ba leki na ba masini bateka ba boudin na tongo kaka boye ngana bimi po ba mona ngate po banda olukisanga na tongo atala bima ka boye na pokwa na ya pola kota ote yo pendo lala wate mère vraiment babi olala te kutuneza bo casque ba to ba pecho ba teka ba boudin casque na bongo bungaki esalanga pasi na sale fort na kela la kana ghetto wana ona ndako lala ta ba buka ki porte na kota na moni ba longola musu ba bwaka na lali kala mabaya wana na zui moi de la nanga na finiki na lali nanga mais ce que la butu ata la lalaki na santi na chelo kolobo neti la tuti mutu na chabo su la tuti mutu saneti bo pongi pa bakaza simba bo mutazate bona tuta la che na tuta bo susu la tuti su mutu na lamuka la kima ye baba sero la kitoki mo sezalaka mwa molili ti na ke kota la pala masala ngabo na roba mule José Miguel père double na kina na la na selema ba jour wana bon après na ke fanda pa noko na ngana longo na ke pa oncle na kota sana una sune kuta na mwasi na sheri na mo bakala nego sente isusu o mniza débat sur dans débat si bana matrice moto mo na ke matrice moto tana sentaki wana momiona suka kumiza epe na mwana na ye comprends et puis c'est kaka fo les amis ali buso lokola mère mso na maltraiter petit momiona ba ndo tika kuna momia taki pala bongo zemeza ya mutu boy ya yoti ya baloba kutu ko mona te mais famille na ba bike zemona eza ya garçon apembe wana ndako eza te yo sente oncle siko so ayo timbela ke oncle so abinga na kotsaka momi na parler kuna bo ba ko chasser nga pa oncle ti ne kutela père aleki singa fo zonga na le pont na bino mso ya monga fula kuna ba komisa ko te école ti la kene monga fula sika na ya ko fansa masolo moko na komi ko débrouiller vie na komo kendi ba Congo na komo débrouiller vraiment ko cascader quoi donc c'était ça. Voilà, merci na batutu bolanda papa Makaya. Avec plus lisolo na ye et réseau CP ça batutu oyo bazo tala biso na biki awa tozana village panda na village panda yaka na village panda wana et que ça la bien batutu bolingaka Kevin Panda de quelque chose tozolanda vraiment masolo tobeta na papa Makaya plus lisolo na ye et ça la biso bien ça vraiment dépassé na vie à 5 ans et après c'était comment merci na papa pour le fiki pour FBT Misalande ya Gisette Tati maman Versas na peso pe mbote bisiko ozali papa Makaya et après ok mon afou là c'était comment basu ba combien na bazemi wana
Oh, kasero na bato baki soko sente mwana bato faut ki mamba moko yo ake Angola. Ake Lunda. Déjà les lotis ya kala. Siko akenda ka Angola. Na kenda ka Angola te. Na lega na kata Kinshasa, na bundi moi seul quoi azaki déjà. Zemi pane le belo côté. Akomi botela yemo ko mi fanzane na ndao. Nakumo cascade pe sera bo mwana bo famille ba nini. Ya kala mobutu wana mobutu alinga kende kala ale bazi mwana na bango tamba zwe pe so akesu la zemi suneti de bor nanga 3 bana do la komene muta 3 bana bake ngana tikali nanga moko na komo débrouiller vie nangai nazo sala pe la théâtre quartier na pa masumu wana za pa masumu kandi na bete masolo wana dala bete masolo wana pa masumu nga mobuta tika nga na théâtre mobuta tika nga na théâtre voilà oh mwanyo suba bimi biona baleki na nga par papa koba na ba rôle na biso to sala ka papa na longoli fetito na pa koba na kota soki papa ba tika nyo suba leki na ba yena mona ba onde ba ono sa papa masumu pa masumu de brende ni pa formanga yana ka soki ba comédie ba bimi sika balingo finga bato ata masumu ana azana makambu na ye ata ya mabe super fingi masumu donc na mona yo pa fonga na simba ona nzoto na simo na biso bana na dekoko bana batangi na mbonga théâtre bakoli na mbonga théâtre baso ba diplôme na mbonga théâtre yemo ko masumu ko msuna tindeli ebo po bana misatu bazo mamo examen d'état tindeli bo tindeli bana bazo ba fufubo nanga mwachi oh di nini na komeleka papa na ngaka na sengo merci soki yo tete ala na musalo la kisanga bana ndenge lelo bazo examen ata nguto atemete na tinde na bengi ebo na mona benga di problème nini mfule wanda beta mkolon abi no presa bana bazo examen d'état bango misatu mbala moko oh ngana kanisi kuto fongoli machine ya fufu na ndaku to bandeo félicitations quand même mais mvula nde déranger na koko luelu fanfare bando kubeta ka balakisaka mwana comédie zu examen d'état félicitations ba jeune belé basalaka boete donc la lingate mutasakana naye sala ngate mutasakana naye et à théâtre to yimsi so papa makaya au sali ba théâtre moi kitoko sali pe ba sisi bato donc papa makaya production ya liboso vraiment na monde nzonzi zaki na producteur nini qui Émile Zola na José Mambwini akoma na député na Émile Zola voilà wana basangisa biso wana chitengisa na autokufa basangisi biso la bata salongo wana nga pire petit ya masumu de brende et après vous avez fait le parcours tambola qui na ba groupe théâtre une chose à pas maçon non na suka kaka pas masumu de sans souci ndenge zalaki groupe na ngate ya groupe ya sans souci ya masumu na yepa ya sans souci to fandi musala ndenge zalaki et puis biso bandaka théâtre ndenge asiko te osali osala théâtre yi ka ko boka muta tourner ya ochenga na rôle tendeni ozana bulika po ya kuboka bato na yo ya poto soki na ya ngola ya wa biso bongo te oboka bo mabanga pe ku tezala la ngote vous comprenez donc elle a qui peut bongo si bon pas sur ça là combien de temps fait ba 8 ou bien 9 ans na yamba ba Serge Lié na yamba ba petit manager 2 minutes na kuta kala ba mikolo ala kuta ki mwana muke donc ya komba 2 minutes ba so ela ka ende donc soko tindie kaka siko bi perenga la no sikri wana omo mutu ngwa Yesu mais ba tira ko te yango yo 2 minutes mwana moko azalaki alingai kolata alingai koyemba alingai koyemba tie koma ekuti na suka moko sans souci na papa na ye veki kimba journaliste bakela tike na pa emene ya et après na bi ki ba tout ba dote pela na émission na biso kati oto yambi papa makaya c'est quoi les réalités donc ba ninga ni o approche zo za bingi na papa makaya oza ko kama na bango baninga yo na monde ya théâtre c'est banani
monde à théâtre. Baninga ya pas makaya, ça dit que on a le baninga ba groupe comment ça dit que omoni oyo azana oyo omoni oyo azana oyo Ah OK. Nga sikola ki pala baninga vraiment mingi te. Ponga katala koma na groupe sans souci. Na mataki na longa pa ba selimba wana ba munga fula. Ete longa selimba la ko munga fula. Na tike baninga muninga nga mingi na okuzani na théâtre papa e wawa. Waza vice président ya NTPC ya Changu. Et wawa ndo chama bogo boy. Na masa moko dessin animé. Après neko mona leki moka koma ko ya pembe na nga vie de loin. Na ko mozala mingi na vie de loin. Tu comprends? Mozala mingi na vie de loin. Moi tamsu avienga ça commence à pas ngadia dia. Ah moi pas lunga pas ngadia dia. Répétition la bonga ko zwanga na groupe sans souci. Tanga groupe sans souci a donc la so parler. Avienga ça ba comme moko to fona décorer koto yo, fona cha couleur. Ala ne pe na ghetto na ngana parler nanga. Le bipé a que ça la cop mais ala ne susu. Après voilà. Ah baba er mo ko penga ko pese ba passe me boka muto po na quartier na ngatalaga bato mimi to boka mama soki fani nga pazali na pese mbote belé vidéo ti lelo abosa na gayote ngape na bosa na gayote do na pese mama webi mama soki fani nga o so ba grand prêtre mais tango banzuzu wa mbombo fotanga ba mama soki fani donc voilà mutu na branchaka vidéo na benga vidéo le yanimosi pomero to alina munga fula po akina posta te meto boka ba école na eba monano monano na suka sanza mo $100 mais biso la groupe sans ba futa biso $30 na fin du mois mais ba groupe suba na futa te ka groupe sans mais la rebelle $30 ko zo fin $1 futi pale c'est wana mais oza ba biloko ba Maxavco ba biloko ba kibuki ba diaming ba opesa yo groupe ya moko ba banda ubanga omona donc esika vraiment do pire mutu na tambola na elmo ko makaka vidéo après ko koma nani zigura ni koma zigura toko diangani na pesi mbote pazali bon ce jour na mboka libanda kuna bientôt là to komona na kala troté tonto Zuzu et na pesa ko yo beno ya retrouver zigura on ba zigura si oh ouais bientôt bozala bonga après 3 mois et à 3 ans 3 ans pour na posa na bana no bakendere na no c'est bien au cas du soto beta makaya et après le pas makaya au sala ki ba plaire rebelle ba succès belé obi ba ninga bolo za na bango mais l'autre comme on a peut-être absence na plus c'est dans la scène na mon otaki kombo ya vie de loin ou azaki yo pire yo bolo za pire te leki nanga leki na yo c'est pire c'est déjà du pire que bolo za ya jibe piana nga za bozi boko la la pa na yi wala la pa na yo ko zala mais pourquoi absence ya papa makaya peut-être na scène parce que vie de loin ko sala plus c'est ça na sala le belo moko bon on a profité peut-être le bango moi na à l'examen d'état mon pas il pas Charlie ayambaye bande ko bosala malamu na mokili bosala malamu mwana asenga $30 à l'examen d'état na ngoti comme c'est na otindela yo nzambe za yo nzambe zanga tango sala mama malamu mwana ngai yabise kende kotaka na sala examen afani na ye ba lumière mo ndike za ka ban examen d'état lo yengi atala bo amona pas Charlie Boni atalibu bien yana yonan okasinga loro mwana ya passe pa maka mwana ngai Boni te na sala examen d'état $35 et le quoi ne salanga bien et salanga bien yemo ko sala témoignage nanga et pas ya ba comédien bazala ki wana bi o pa mwana nga papa ni na salon na lali na chambre nga na lala na salon na petit bon o bazaki pe ba bike nga je bozi na na problème na batuti o 5000 api mwana api na talaka mwana benga papa otindela nonga mbongo te na mbongo nanga na pourquoi yebo pas Charlie te to kutela pas Charlie après singa $35 akinga kuta pesinga 5000 francs kinga kasi baba papa na hoti alors ce qui se ngi mutu mabe c'est ça
donc tout ça la malam. So pourquoi absence non na scène? Absence. Kasi Boswa ki na ba CD, boswa ki ba. Kasi ça nini système ya étoile wana ba doit mona mingi te ba ba. Étoile quoi? Bakoma obambaka ba comédien na ba musicien leader. Nani? Chance. Te comment vous soit bengani? Leader nani soit bengani mimi? La patronne. Non. Président. Étoile moko mona na mingi te ba ba. Arc-en-ciel. Non. Nini Evoya vas-y. Nini ok, donc vrai mutamaye le ko kende pa pambate na album moko boye otali loko moko ko chayo pota ba musicien so bengisa ya pa na yo bo sala na ye o featuring fatala et le so la sala ngo esa ni pa na ngata na ye bana ta mo no na ye bani na ye to be collègue ate te collègue wa mayele so na chego dona saswana batebele babimina bango bazwa formation te babima na bango kaka bando simsa bango babilamba pianga elamba na lati bakoma ba comédien boule ya teta masala scénario mutuna makolo ezate vous comprenez yeso tango yo pokoti la poto wana bomo sala babiloko mwasi na mbeto alati soutien na mwa couper yo po lati single obien longoli nini mwa couper boye bobando kangana scénario mutuna makolo te ukangana pourquoi surtout la culture na biso. Si je mais tout le monde n'a pas fait ça, tout le monde va vidéo groupe par exemple dans la scène. Kasamo na zo lobate. Sodia tabaza na scène. Yo za scène. Kasamo tozo solo. C'est là. Na scène soko koti na la performance. La chaîne à moi na ngamo sala en États-Unis au monde avec bloc pa makaya. Soko ke na Bora Sudiata. Na chaîne nae au monanga OK na bora Christian Petit au monanga donc na bande na pera ozana raisonnable po ba rasita me comme belo makaya TV Pagalowi TV donc ikoma na ngwebele donc ozana na raison donc na kende ke na mutoyo azunga na valeur voilà ayibi pe loko nini oyo mutoyo akosala awo et puis na kende ke na système ya pambu bachengi pambu na ndobo babwaki yo na mai soki libundu ka sokolia o matali yo so pingolo matali yo siko ngani siko lalinga abongo te ngani ngapato ye théâtre ngo beba nango yaya zwaka $10 ke na yo dona oloba na mama mabe image ne ko bunga fozwanga vale pesa ba archive tika pour au moins to sablo ko ta YouTube etika etina libela na vie mutako loba na posa produire yo makaya abeta na makaya poso betika makaya ebisa ba émission nanga ba pièce nanga ba mamu nanga na sala oui na otomona ngo na pa ba ndie mo abengisa la ke sala to sala bango musala mo bo esika pesa pièce no mo na pièce bango pièce nanga na tourner mikolo tanga beti bonga na chona internet te abeti ba embadi mama ba yiba déjà pièce na tiki nanu ekotisila bango mbongo na sima bakoyeba ngai babeti mpenza ko tokosamba po titra pièce na tokosamba ntango babeti boba tokosamba nyonso edimi wana donc esalenga pasi quoi donc na sens wana kwa so bamona nga te na tournage eloko teke na ye ndeni tianga na role ko pona bwaka bato te yaya eza boulot mais surtout théâtre eza facilité ya pe musique te dira makaya na peso mbote dira ndoi na ngai muto ayambaka ba artiste na mikili na Paris bon honnêtement mon qui peut être sur ya papa bidi au bébé bagi ya no quartier nous a peut-être y aller na Arnaud Lobby comme il va te dire qu'on réclame qui va faire des biso ça la émission
tu éviter na niveau ya carrière pe na talent au papa Bilibi Dazaki nango kovana na Angola tu éviter ça ko ezaneti bomela ye carrière pe des gens qui papa maka papa Bilibi Dakoma mécanicien na kati ya Angola est-ce que vous au courant nango est-ce que je sais pas Bilibi Dazaki déjà mécanicien na quartier banosa mécanique na tôlerie na quartier na salango atande ngazalaki ne pe bongo asa théâtre pas au sala na yango eza boma carrière te atali bo famille nyonso eza na Angola po ye pas angolais bandeko nyonso baza kuna siko tala kaka atali pe mboka nanga déjà tokimaka dipanda ba mama na biso bayaka Congo siko mboka na biso ebonga nango azongi na mboka na bango c'est tout comme conseil numéro za papa Bilibi parce que ba ko réclamer trop ye tata mbima bonga na pese conseil peut-être pour peut-être pour na tu na ko pe conseil te kuna bazo tourner baza ba mira yesa baza kuna ba j'aime kaninga kanima ba étoile ba qui encore nani Nzambe wa bien Nzambe ba comédien Luanda kuna nani papa Buba de Bes aza kuna na bana musupe groupe nanga baza kuna ba papa Muyombe donc bazo évoluer na bango bien. Tu vois pas que ba Angola faut mettre bonne carrière d'artiste. Nande ba mira ça o zaki soki ache loko na internet atali film ba ko se na poto mais absence na ye ba absence na ba étoile banane. Ba absence wana zo sala ma awa. Mais na poto ba absence na bango le belo côté pour passer ba film ba bo na internet. Ba mugondo tu baza kuna. Na vie que tout ça l'effort bana tout ya Angola obolingaka émission na biso kati parce que dans temps tout appelé ko bongisa to ke Angola ozona posa eloko no yeba na Angola ozona posa ba chaoka ko site ko benga biso to za bientôt na Angola pona ko yeba ba vie ya ba artiste na biso o baza na kati ya Luanda lokola ba ko singa biso ba mira esa ba ko singa biso ba étoile ba artiste belé oyo ba tika biso na Kinshasa baza libana ya mboka dozo kende kuna normalement to kende kuna mais soko kende kuna na ko profiter na compte nanga au foot logote koma loba na luka pa ya kungwati Sébastien C8 azaka na sapu wana hôtel moko kitoko na Kimbangu hôtel moko kitoko no de la part de papa Makaya voilà okofanda mais boza la disité so boza ebele suka 5 okofanda malamu so communautaire komelenga na WhatsApp na kotinda yo Luka Chafwe Francis Bopungu Tony Lubaki wande batu oyo ngaza do ya loin de baby mais la batu bala mo merci voilà batu tout bolingaka to qui déjà moi muke ko chite na émission na biso l'autre monsieur papa Makaya abi azana ba chaîne belé oyo peso évolue bien attends parce que le lozo mona ba jeune bazo bima ba ko jepe lokwa yo les trouve par exemple pakalo déjà bozana bango pakalo ko tange moi mukete pakalo ya ko mizalela pakalo ya mbiaka mais ça ba musufana lobele boto tele mabiso mbale asala ba négligence moko boye parlo oui eti kaka akende ba côté moko boye ya pakalo wi ya soldaté pakalo ya militaire oui soldat na militaire ya différent soldat muto ko taki soldat sika soldat moko zo beta mais militaire à côté soldat ake coup aibike soki guerre eza na kokota bona kosala bona kobeta donc militaire pakalo yana donc za muto sakana na ete mais na regretter moi comment okende na ye omona bato mais ni ba comment kokana kinga okansaka kingande sobi kingande no to boni pakalo za trona maswaku papa maswaku te maswaku ba kutu pembeni te bakoza ba camarade na ndenga musala kokanga me ba ekara musika bakoza le kara wati matadi wana ya Ligue 12D to ba yebi pakalo ba yebi maswaku pe petit nanga poka masolongo bato babunga na bango ba masolo bien maswaku ngana kutana na point noir maswaku joue bien sulté bo bino bo moi maswaku jouer bien te maswaku a jouer le boko bona kati ya coupé a jouer ka le boko bo abeta ki konga leta ya yokolelati ngaloba molimo ne fanda nango po na kimia pa eza pululu mais acteur boyo bomba ye bona point noir bo ndenge nini yo ya bomba moto bonga na couche na bise ya yo sale fort obima Kishasa obima mbala moko fungwa elo na bise ya ngwana bite
soko ayebaka obie na ayebaka bafilme mpe masoko asala oyo akoma peut-être na banzonzingi na biso ya kesio aza mpe ntango kobenga papa makaya. Oui. Tojoua na ye nazala patron na ye azwi atieli ngai poison bie akotelanga mokomprena moko bobi aleka lara moko bo abenganga mais mingi bamosusu babangaka na bango nga na mosika bavie baleka mpa bamasumu na basansusu bakacher bavie bazalaka na bamamo te ntango sololi na nga boye natosala eloko moko na belvite tato sisi abia yaya ndeni abia abenga yo faut jouer na majabu na ngai ya bacomédie nga ok naya kopela komplika ete mpo majabu nayaka nde totournaka bafilme na nie fula mpo na majabu wana bato baoseka mingi me bato baolela te soko tali omona nga alelisi bato mosusu nalelisi bato mosusu après ermo mpe bato baseki nake mpenza kamvumiami ngiko twakala vavanza oya yeso mfwanisa yavelela muna mbukya donc omwe pa belvin papa o banzemba bibembe o lingo lelisa te eza ya kantiki o donc asololi nanga bien c'est ça ebinga so ze mpula to bengisi nga ndenge neti bana kote wana ata babengisi nga na kende bana kote wana kende iti bana kote ni ya na bango babengisa nga boye abanga kutu kimbiaka na nga azwa 5000 francs oyo baseli bali ba 5000 francs ta kotisa na mbongo natala bu 5000 francs ba 10000 francs ba 5 na mbongo apesa nga ya kashe na nga nakende bazoli ati te poti foto peso 4000 foto ekita mais ya mais yo sali bondeni position seconde to kutala ndeni donc bana kote la do ma tro bango ko baloko tala bango bazala bango ba formation te quoi ne na biso to bino papa makaya et papa makaya ko tala caméra na biso wolo bana monde artistique ezana artiste nini oyo ashoka yo malgré mambesila otika na yo artiste nini ashoka papa makaya ashokanga lelo mo esalanga ya pasi na bana groupe nanga non te bati so bayebani wa shoka ba makaya rien tazate nazalaka na bango nyonso bien bamosusu bakosala bango kozala bien liboso na nga matali bango mbe nga nazala bango bien soki eza bana posa na yo nakobenga ta place moko boye eza boyaka boye ozwi katuki bianza na yo kei me nga vraiment kozala na baproblème na bato be moto ana problème na nga soki jour eza okozwa vide loin pakalowi sudiata otili bango yase boyebi yase yase te bien makaya te le village biso mabele baba te vi wana donc vraiment kombo penzi elanda ye mosanto. Voilà, merci na batutu oyo batali suna kasa Congo Zibana evite vous avez na papa Yandi Mosi oto mona ki azobela oui le risque évolution ndenge ni siko ya nono nga vraiment nature nanga na so muta souffrir boye na kwa kolandela tata muta koti prison muta na hôpital grave muta kufi to banda kozala no boye na mone bembe no te ponga mosu na okoma muta maladi yani mosi avant kende HJ na tali deux fois je me suis la kebo na mon ndenge azoko kolobalanga ya nini ote asthme na proposer mutu moi ça petit frère na ngatala bobo la che bango en contact bango mibale petit frère lui ya te je me suis la comme le boy na yoki wa kotaki HJ mabima na bimi bona mone alo bane bien ya nono mokele te ndenge za boye ezalaki nango asthme te ezande na problème ya cœur ngabe ya nono cœur mais na kota hôpital eleka nango bien à part ba mamso anda ko betelanga te kuna boye ngabe non lokolo traité na monio ça va ici après na ko ya suju mususu boye na matanga ya mama Makila
na bien natala nanu ya nono nakoma boye iloko yango susu ndina ekutu maite ya nono nini nga nalinga boye te na bena okitali sute mikolo wana na sutuka bote aza na HG nobeka bato bapiblie te mama kutu mama di mama mama biso vraiment wa mute malamu mama Maria atindaki ye na mikili a voyagé c'est bien maman sali bien na zui téléphone na meka numéro kuna tuli pansaka parce on met libeko les oleka na benga bona zui mwasi ne mima ndeni otetwa na ashishinga na kwa ke boza ote toza na ashishinga OK je me suis na fani bona téléphone atela kaka bushaka Congo na yeba simbani boyo na tela bomwa ni mo bazolo bane bien naza bien bato botika biloba loba na kufite ma moni pe mwana ezate mais osengaka fona longwa mboka eluka 15000 pona longwa awana kezwa traitement na libanda ya mboka connaître na makam oyo babiki baluka $15,000 au tisiko na tomoni solution monanité mais tant muta kokufa tu vois ba organisation ekoya ikili o ba ni na gouvernement pe na makam oyo parce que ce qui le loi kufi organisation ko monana non akufa te na bi solution ozama OK mutu moko alibusa sala solution za nzambe amen akobeta mutema ya mutu moko boye be mutu moko kaka sisi solution na akufa te merci na abonné tout ya Congo Liziba TV tout ya Papa Makaya pe na CP na passage ni biso pe na kati ya Leke TV ce qui va production na biso ezongi pour résider te komona na Papa Makaya na production na biso to sala o penza et promouvoir pe bi sali ya ba film oui na Leke TV ya benga ngate na ko futa bien wana yo komona pa biloko mo mais vie ba kosa kinga poba masa mususu masa mobleze lukano amande fape mabia ya na kasi ngoko bo groupe la biso talabika pa Makaya batu so te Makaya sila Makaya et puis alobia ya na regretta ngabi bongo ni ote biso to zuluka kilelo ngabi kilelo ngondeni lobi biso za kilelo pito zap to tourner to travailler à part ba discipline donc na regretta na eloko wana na ba producteur musupe o batalaka site na yo bi ba collègue na yo biso ba komba lo baka nyoka makolo na ye mona na moto fona opende bimi boy Makayo ko jouer boy metteur en scène na bien zawana réalisateur bien bakomona biloko na bango et puis yo moko poko se permettre ça voilà et ça la biso bien merci na abonné tout batala sur la Congo Liziba TV merci na papa Paul Fiki pour FBT Misalande merci na Yazizel Tati mama Versa c'est monté ma prince Jikonia a dans na kati ya lingwa la Mushi Avenue Kigoma bo hésiter ko la biso awa koleka na passage a na kati ya Congo Liziba TV et quelques dédicaces na batu batalio et tout le monde peut numéro de téléphone merci vraiment na bato balandi biso soki mabe moko songolo mpakala Makaya lobi bolimisa nalingaka bino mingi batapoto batangola États-Unis papi musuri na pesio mbote na bosa TV nanga baba mungita tous les comédiens Ansi Luzolo la Duchesse petit nanga 2 minutes JR Maro, le vrai artiste musicien. Nabosani yote, nabosani pe Gibson te mutu kondolo mutu nangai. Donc musique na ezo beta ezo beta. Nazala biloko nanga nyonso be ba boya nga pourquoi. Neti Makaya areza na me banusu ba boya kaka pourquoi. Donc belle famille. Et puis sinon beauté, ma bibi, ma habita Kabibi Kankou, Joël, Francine Chibola, madame, Nangaï, ya moi Nangaya Keren, et puis son beauté na Suisse, bana pe bana Gishasa ya alors, moto ya Yambo, na pe son beauté, bana baleke belé na père de famille, na Suisse na consolate, cher de moi. Bon,
bino nyonso pe bolandinga donc mbote na bino na bato bana gouvernement na bato bazana basango soki na lobi mabe ndenge balobaka na français c'est lève la famille. Donc merci. OK. Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous.